Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga Congo, Centre de formation Africa a fongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo ya lobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel pe ya talent. C'est un centre de formation Africa. Le bengisi bandeko nyonso oyo balingi basala ba formation pour awa tozana formation lokola informatique, tozana esthétique, tozana make-up et tozana ba langue. Na ba langue oyo tozana ngo awa tozana français pour alingi améliorer français na ye. Donc akoki koya nous appelons na formation lokola anglais, nous appelons na swahili, nous appelons na espagnol. Eza malamu koyekola bakoto mususu pona ko bakisa un plus na vie. Et puis tout se basé mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo ezali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui ont universitaire, peu importe le domaine où vous avez mais ceux qui ont école informatique, vous allez le net sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse Ezali Semoko. Yebake, Bazali Bongo, na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact Kaka dans Centre de formation Africa. Okosobango Mobimba Po, Bazali Wana Kitoko, Batako Zelayo. Na maboko ya kofongwama na Centre de formation Africa Congolais nyonso akomi utile na société na Centre de formation Africa biso nyonso tolobi mati eza bongo wow! Voilà, merci Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Ce qui Mbonda Zaliko Beta Maseke Yikolo Bake. Communication Ezaliko Katisa Bibale Bisobe Bazamba Bamboka pour que même Congolais à Souka azwa information moko à temps réel. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, ba diaspora partout. Confiance et fidélité pour Pesa Rabiso. Édition Sikayango Oyo Ebadi Olayebi Kelangonga Oyo. Vous allez ébélé, vous allez connaître à travers ma chaîne de télévision, à travers YouTube, c'est tout bien que étranger topé directement en direct à travers Blue OTT International. Donc on peut ça fait merci à Bandeko Bazala niveau à Kasongolunda. Bazala directement la télévision la bango kuna puisque Bazali ko utiliser ba bouquet ya Blue Sat. Voilà. Merci, c'est ma caméra Misala Kitoko, ya Wilfried Samba, papa ya Banebele, et pourquoi pas réalisation, montage et Simami, et pas ya ingénieur Ygrid Mateta.
Lelo oyo to vraiment taming te la plateau na biso lelo oyo parce que to za émission mo to ko sala libanda nandeko Eto Imambu. Ndeko Eto Imambu azali congolais. Azali congolais oyo ye pona ye pe à réfléchir pour la Congo la façon na ye. Il paraîtrait que azoka vision depuis 2006. Mais le long de oyo ekomi ngonga oyo pona ye vision ekomi matérialisé. Parce que oyo surtout à mon akan Zambia le belaka na vision de ayeko mona ngo le o réellement que promesse aux Zambia pesa que ekomi matérialisé. Promesse ngo zala ki di pona ye. Comment autozala ngo République démocratique du Congo ezali comment obiso Congolais tozali vraiment réellement ko bénéficier na ngoti. Et c'est que le Congo est changé mboka selon la Bible. Amemi biso aussi na ba chapitre de la Bible. Na ko senga ba de na biso bozo papier na bic s'il vous plaît. S'il vous plaît, zo papier na bic parce que à travers émission au Bolanda siko et ko permettre ba chapitre eto bi manakati bo koma yango pour que na fin émission bo que ko solliciter la carte ba Bible, bo sonner ba Bible, bo tala réellement makambo on de kalobi est réellement que réflexion na ezali de père na Congo pour que to zo mboka moya malamu. Aza libre à réfléchir. Ma belle afinga. Aza libre à réfléchir. Ndenge pe ozali libre à réfléchir. Ce qui au moni ke maloba na e a kosi ba mabunga ezali ya trop numéro 9 ezali ya ngwana benga biso s'il vous plaît. Benga biso to ko rendez-vous na yo pour que yo pe on na plateau to pe biso to ya et pas yo ko zala pour que au sala émission o ko démontrer réellement que maloba na e ezali ya le kuta to pe ya solo. Tout ça comme émission, il y a un sens de tout ça la politique, tout ça la religion, société, économie, sport, tout ça là. C'est pas ça que tout ça limbonda. Tout ça limbonda écolo, bah tout baby bonda, bonda est synonyme il y a message. Ce que ça dit que beta effet quatre bibalé bisobe bazamba bamboka. Donc bonda écolo, les alliés voilà pour que bon soit information beaucoup sur. Maintenant on linga d'abord ce que yebi que ozalaka vraiment de ko o linga o la journalisme. Attends, vous allez homme de Dieu, tu peux aller politicien, tu peux aussi aussi ça va quel est le diplôme d'état, tu peux diplôme universitaire, tu peux dire que au bac ça va mailler na yo, on dit comme journaliste, tu peux comme caméraman, tu peux au ba conseiller montage vidéo, qui mamba on a centre de formation médias indépendants. Ma porte actuellement est à polluer les gens au parce que bientôt là, bah donc c'est là nombre de cas bateau pour que banda c'est sur un sika. La sport publicitaire, on va juste après c'est parti la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Merci na élément qui est à centre de formation médias indépendants c'est formé en sigle. C'est qu'on a olinga. Toke na niveau ya régie bona na émission autoté au sala na mwana mboka Eto Imambu boyoka maloba oyo ekobana munoko na ye. S'il vous plaît, azali libre ya ko réfléchir. Toza la démocratie mabe ko finga to mabe ko loba mabe po na mboka. Parce que toza obligé ya ko loba malamu po na mboka, ya ko luka bola mu po na mboka pe ya ko sala bola mu po na mboka. Soki omonike maloba na e convaincre yo te benga biso ba numéro na biso wana to ko zo pe temps ya ko sola pour que yo pe otalisa. Oyo ozali na ngo parce que si la chose ali nini Congo olobi ezala Congo boko meilleur ezala Congo automatique la pe bakoko la biso to pe bana autoboti na ba condition moko esengeli. C'est parti la régie na élément qui toko signé Benjamin Kilunga. Voilà mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bino bopé ça la confiance na fidélité ya kolanda magazine Mbonda Ekolo. Vous allez kotambola partout pour que vous découvriez la réalité. Vous avez la République démocratique du Congo, beaucoup plus dans la ville province de Kinshasa, et Sika Tozali. Vous allez comprendre que
Bon, mon cadre les alliés pour changer. Devant moi, il y a encore les élèves en uniforme. Et à côté de moi, il y a un monsieur, le professeur. Il y a Bana Kelas, vous allez comment là. Je crois que vous avez aussi occasion pour que vous le si réellement nous sommes dans le SIKA. Bon, comme d'habitude, les magazines me présentent des informations, me présentent la découverte. Vous découvrez réellement Congo dans la réalité. Vous découvrez, pourquoi tu comme dans le SIKA. Et cadre pourquoi. Mais ça, je ne sais pas si le SIKA. Vous allez utile aussi pour nous parce que Congo est la diversité ébélée. Congo est la langue ébélée. Congo est la culture ébélée. Congo est la religion ébélée. Donc, c'est réellement les Congolais à découvrir l'histoire du Congo. Et à chaque instant, vous allez au Botama, vous allez au Kola, le problème le problème, on a comment c'est Congolais, le problème, vous allez au Bima, vous allez réellement, problème, vous allez concerner les Congolais. Et ceux qui allez concerner les Congolais, il y a ça là pour que, en considération pour que lobby est à la mer. Nous, tout ça, les autres préparera toujours à venir. On a préparé à venir et c'est d'abord les lots n'habitent oyo, tout ça, ma camouille à malamu. Bana obo zali kobona, bangonde bako ça la relève ya lobby. Ngana lobby to za bon moité. Au kufaka to kendaka. Mais to tia Congo ndenge sans histoire. C'est tout ce que la Congo histoire moko boy. Parce que là bana obo zo kolaka, là bazo zoka ba relève. Baza di mona histoire peut permettre bango ba ko changer image la République de moitié du Congo à travers ma camouille, bako ça à travers histoire que tu la bango. Merci Benjamin Pelou Mazali ici ma caméra, merci à nous de partout. Voilà, pour tout le monde belle édition de Lelo, papa Boni. Madame. Santé. Santé kitoko. Voilà, dans le bâtiment pour moi volume. Donc, ça il prend la bino awa. Dans la caméra là, mais quand on s'est présenté, awa tozali wapi et comment la on a. Merci beaucoup. Awa tozali na credo. Avant moi, la fin de la vous avez un complexe scolaire Credo. Ils en ont déjà. Ok. Complexe scolaire Credo, il y a ma soeur. Maintenant, nous avons la liboso na biso bana, na ngai mulakisi na bango ya cours ya français. Alors, le loko to découvrir na bana oyo, na mituna na bango na cours ya français, nde tindi to réaliser émission yo. Po basali ba découverte ya makambo ebele à partir ya mituna na bango ya bana baza kotuna ndenge bakei kokoma na niveau ya koyeba ke réellement tomoni ke na pays na biso makambo ebele fu recherche ezala pe ebele toza pays ya makambo ebele mais recherche eza moke bana bakei kotuna nga motuna mpona nini kaka la langue française na école mais baminoko ya biso moko ya pays na biso wa ata moko te elingi koloba nini tokei na bamboka na biso mosusu bazolakisa biso ba richesse ya mboka na biso na monoko ya bekolo ya kuna mais sikoyo awa moya tokolakisa ngo na français tokolakisa ndenge nini est-ce que pays na biso toza pe ata na monoko te to na écriture na biso te nyonso wana toujours na mituna tokoki kodécouvrir kaka na bana oyo nde message tokopesa kodécouvrir kombo ya pays na biso na kati ya Bible. Bango moko baza wana bako défendre yango ndenge tokomaki to découvrir à partir ya ba texte français totanga na bango nde babanaki na mituna na bango nde tokoki ko découvrir makambo ebele nde tozi conclusion que réellement génération oyo nzambe abomi makambo ebele kati na bango eza bana to sunga bango eza bana to sala effort to faciliter bango tâche na ba livre ya kotanga po mayele na bango ya kotina ko découvrir biloko oyo donc on peut découvrir tout ce qui a été. C'est pourquoi c'est A. Voilà, merci beaucoup. Tout le temps, on a histoire, même la carte à école, tout le temps, on a écrit hiéroglyphes, tout le temps, on a écrit égyptien, tout le temps, on a écrit la peste à l'époque, la peste, on a écrit et autres. Mais ils ont aussi obligation là-bas, là-bas, Luka. Pourquoi Congo a la diversité ébélée, mais Congo, ils ont écrit na Yemoko. Pourquoi Congo a la diversité ébélée? Est-ce que Congo a la religion à Yemoko? Ils allaient aussi. Parmi les questions, les enfants ont le droit de Koyeba et Bisso aussi étant la qualité soit parent, nous avons le droit aussi de pour découvrir la réalité. Bon voilà. Là, je parle au professeur. Tu dis professeur comment on dit? Etoi Mambo. Voilà, prof Etoi Bambo.
Le message n'est particulièrement dans tout côté de Masolango. Le message n'est particulièrement aux Alango, Luki qui est mondé, quand c'est mondé Pitaka. Vous allez synonyme de message. Le yebi bako pour la biswa betaka monda, betaka lokole, betaka bangonga. C'est-à-dire, si vous avez mondé, vous avez passé un message des alliés, vous n'avez pas tué à mawa. Le message n'est particulièrement réservé pour la mondé, betama mokalo de manière que Congolais tout ici kazali ezalaba konza mboka ezamuno tout aeba message école credo à travers propre tout les membres bon bénédiction na élèves ezali. OK. Message ezali ya kitoko makasi. D'abord toza ko appuyer vision ya chef de l'état ya koloba révision ya constitution na biso po bana toke ko découvrir na bana ba découvrir kombo ya pays na biso ya sika. Kombo ya nini na lingi bana bango mo ba répondre. Avila. Kombo ya nini? Avila. Bakoma kango nde nini? H-A-E-I-L-A. Bo banda lisusu bakoma kango nde nini? H-A-B-I-L-A. Secret za wapi na kombo wana? H. Secret za na lettre? H. Bo découvrir secret wana ndenge nini? Moutoni vous attend à pour répondre à découvrir secret wana là vous attend. Moko atele. Voilà, tu peux s'attendre maman. Le bas. Genèse 2, 10 à 12. Découvrir par rapport à partir de la Bible. Oui. Genèse. Genèse 2, 10 jusqu'à 12. Voilà. Merci maman le Bible à découvrir en haut dans Genèse 2 la carte de la Bible. Mais tu ne pas dans mon prof. Je vais vous expliquer sur Genèse 2 voilà. Dans le Bini na Avila voilà. Vous pouvez savoir la Bible tout le temps, la Bible français. Vous pouvez savoir Kanga, ça la Bible lecture rapide. Doit les quoi en Kanga, ma. Élément. Chapitre 4, verset 10 à 12. Okay. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pire. On y trouve aussi le bélume et la pierre onyx. Précieux d'onyx. Précieux d'onyx. Pour mettre les maboko alors. Merci beaucoup de la dame aussi pour ça la lecture malam la Bible pour ce qu'on a Bible moko Avila. Alors pour ça on regarde d'abord ce que le monde peut expliquer des sangs juste dans une minute. C'est quoi ça réellement malgré que je dis Avila tu dis aussi lecture biblique dans pourquoi on s'est référé directement la jeunesse en rapport à Avila et à la Congo au monde à Congo. Vision aux yeux en haut, il faut appartenir dans Congo à Congo et Longo. Ok. Merci beaucoup. Nani à côté de la version Genèse 17:5. Là-bas. Voilà. C'est ça le micro. Genèse 17, verset 5. Vite fait, il faut que vous ayez déjà l'écriture là en bas. Genèse 17, verset 5. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu appelleras Abraham, car je ferai de toi le père de beaucoup de nations. Ok. Maintenant, la comment Abraham, kuna ba commune. Ici on a écrit H-A-B-R-A-H-A-M. Ok, tout le monde va baki si peu lettre H. Na kombo ya Abraham. Leur nzamba sala alliance na nani na Abraham. Alors na kombo ya nzambe pe Jéhovah. Eza ba H boni kuna na kati. DH. Quantième lettre na quantième lettre na ba chiffre. Troisième lettre et septième chiffre. Et sali sommation il y a 3 plus 7 et sali combien hein? 10. Alors, tout le monde que secret caché
eza na lettre nini? H. Lettre H. Wapi bino bomona lettre H bakomi ba encercler na place lokola nini? Ok. Même dans l'hôpital, dans les pharmacies, la lettre H est entourée. Là, on a trouvé la lettre. Tu peux encore compléter? D'accord. Il y a le but devant les hôpitaux, devant les pharmacies. Qui peut encore compléter? Devant les hôpitaux sanitaires et d'autres lieux. D'autres lieux tels que? D'autres lieux tels que où on va de médecins. Les pharmacies. Tu peux encore compléter? Qui peut encore compléter là-bas, oui. Il y a d'autres lieux aussi que vous voyez l'âge encerclé là où il y a des soins médicaux. Alors pourquoi? Alors temps? Toujours oui, ça peut-être sur le détail rapidement pour que détail rapide des asiko boye. Lettre H lokola mona na kalibosa pharmacie, libosa bopito. Ezomana ke sika nyoso to mutakanga mi pona soins sanitaires ya ntoto na ye, il faut akima mbango na hôpital esika kisezali. Maintenant to moni pe ke na pays na biso a villa. Esika nyoso ba pays nyoso baza na difficulté ya quoi que ce soit. Soki ya wana kilote akozonga na pantalon. Soka yawa na difficulté akozonga difficulté za sute bazoya kozwa biloko wana awa ndele to sali recherche na bana elongo toke ko découvrir lolenge Luc asalaki ba recherche na ye na Luc chapitre 1 boluka pe yango bokotanga yango chapitre 1 verset 1 comme ça. Maintenant Luc asalaki recherche na science ayekolaki aye komona ekomi le contraire, une vierge femme aboti. Une vieille femme peut aborter lequel lui en tant que médecin. Andimakite, les rasali recherche na Bible ndé à découvrir. Bisope, na même recherche ndé lui kasalaki, les tosali recherche pour l'année pays na biso tous la difficulté. Nous avons beaucoup de richesses, nous avons beaucoup de choses, mais peuple ils ont souffert, ils ont se retrouvé. Ndé to pour découvrir que les grands mystères cachés dans la lettre wana, acho zana comme ya pays à villa. Comme ya pays na biso à villa, chaque fois que le pays azako zwa comme ya Congo tozalaka toujours na confusion na kotuna muke na bana pour remarque utake pa na bango mais époque ya nzinga nkufu confusion yaki nde yini vite fait besoin de sa réponse rapide confusion l'époque ya nzinga nkufu yaki nde yini Na tango ya Zingakufu. Matissa Pauline. Comme dans l'époque des Zingakufu, il y avait quand les Zingakufu, on était toujours dans le nord du Congo, on vendait des gens, on était en insécurité. OK. Dans l'époque ya Rwanda Zingakufu, tellement qu'on vendait des gens dans le commerce triangulaire et consort, bazalaki toujours na insécurité. Et puis raison aussi c'est ali l'époque où on a bayaki ko changer comme ya Congo na lettre K, ba combien on a lettre C. OK. Ba combien na lettre nini? C. OK. Nde ba ko découvrir que donc c'est que comme ya Congo elongwa. Expérience ni no bino bosala ki que le ba changer qui peut comme ya Congo moi sécurité zonaki. Est-ce que ba changer pays na biso Congo? Oui. N'importe quel. Oui. Na époque ya après ça il comment nini après ça il comment ya Zaïre l'époque wana moi qui ne sala kinini mais l'air tabi ya le père azo ici comme ya Congo tozo ici wapi tozo ici na insécurité nde bana ba découvrir que faut lancer message na président de la République que tu as appuyé vision na ye ya changement de constitution abanana na changement ya Congo na biso Congo comme nini a villa pour ba secret caché dans la villa wana na lettre H wana moi ko démontrer non surtout le lot exact donc on continue à ko sala émission au fur et à mesure les ba ko fongola biso chaîne ce que kozala possible alors yami balé balobi ba changer pe drapeau ya pays drapeau oyo ndenge ezali na bare ya rouge na katikati ezali mabe ezokabola biso pays na bisika mibale na nzela na makila toboyi yango po tosali recherche badécouvrir na mokanda oyo comprendre la transition tomoni kuna bana basalaki remarque ya badrapeau oyo comment expliquer chaque président na tous les états po baleka otuna mutayaki na badrapeau na ye na drapeau te confusion na drapeau esali nyonso bon ya biso bana côté azo changer yango te pona nini nazangaki eyano ye moko akopesa eyano lera kolandeli wow comprendre que nazozanga même maloba ngai moko parce que ezali juste
message autour du talent les cycles. Notre agis c'est la question peut permettre que tous habillent nous. Mais pendant le prof et toi visionnaire il y a ma cam les alliés yo mon professeur ou les alliés mutumoko après ça kio vision derrière quelque part. Vision et ya nanga moko eza mutape ça quelque part. Bible taille singa que il y a une doctrine qui n'a jamais été enseignée au monde. Et puis, ce sont les Congolais avec le nom d'Avila, c'est-à-dire la justice qui n'a jamais été enseignée. Selon Jésus-Christ, qui je ne suis pas venu vous amener à la repentance des justes, puisque la loi est venue avec Moïse, il reste la justice que le peuple d'Avila ou un pays doit encore enseigner. Maintenant, il y a un parmi Banawa. Attends que la écriture, il y a un livre, il y a Matthieu combien? Chapitre, ok. Matthieu 21, chapitre 21, verset 43. Bon, question sur le professeur. Est-ce qu'il y a un message aux Européens ça? Yomoko d'abord, on a convaincu réellement que le message est passé et que l'État congolais a vu le message en considération. Est-ce possible de changer l'image de la République de Moitié Congo à travers ma passe que ça a Moka? Effectivement, et qu'on change puisque le secret de l'État, comme en ango na détail, pour vivre la réalité. Bissola Nzambe, alliance Nzamba Sarakina Abraham. Au moment est commis quelque part, bazo benga ba peuple négligent, peuple rebelle. Romains 10, verset 19 à 21. Mais bissola Nzambe tout ça l'alliance tout ça bananaye direct. C'est pourquoi Israël a charnel, biso tout ça spirituel puisque c'est l'esprit qui vivifie. Conformément à la Bible. La référence n'a plus surtout aux autres dans la Bible. Il y a un monde que message avec le nom d'Avila, le nom a de l'influence, il faut changer. Et mentalité à Bana. Pour Nzambe a changé comme Abraham, abimisi Abraham na pays wana, et changé qui Abraham, et puis a pesi Abraham mukumba yake, pour diriger Mokili. Bana ba diriger Mokili. La loi est venue avec Moïse, la grâce avec Jésus-Christ, tout le monde étape Mokili zalelo. Jésus-Christ est mort à l'objet, grâce à la justice, c'est qu'il y a nango. Leur justice, c'est qu'il y a. Et pour les cas où il y a grâce, na où il y a loi. C'est pourquoi pays wana les ambitions selon Ésaïe 18 verset 7 et puis tu bannis sur la verset 1. Après si tu la modalité à koyer ba kotanga la Bible. Le col Ésaïe 18 au banni kotanga dans le verset 7, le Matthieu au verset 1 qui au quitté kotanga sur 8 7 pour comprendre. Wana selon ma vision ndenge Nzambe enseigne à chaque fois. Après si on a mutu musute, après si biso na Ésaïe 42 verset 1 à 4. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Je soutiendrai. Il annoncera la justice aux nations. Il ne parlera pas dans les rues. Il n'éteindra pas la mèche qui brille encore. Il ne brisera pas les roseaux croisés, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice, et les îles espéreront en son loi. L'écriture en nous surtout est zakona. Et puis, vision ya chef de l'État. Nandenge pe alobaka, justice toujours à chaque aloboko boye. C'est-à-dire vivre cette droiture. Et on est toujours appuyé vision pour ma camébele ba yebisaki biso juste l'époque naye. Tout ça cause de la tout le monde a basé ce qu'on a pour s'accomplir l'époque naye. Très bien. Voilà. Aujourd'hui que biso tous alliance Morote dans Zambé parce que biso pas partir directement na état à Kata Balana. OK. Et que Israël a allé charnel, Israël spirituel. OK. Mais nous réellement pour la kissa et maloba ou allez koloba et outil et pas en Zambé. Est-ce que vous avez il y a église, il y a création église moko ou vous avez expliqué que il y a koluka pour ça va congolais bazala ini na esika bozambe moko. OK. Il y a liboso za ko sangisa ba congolais bazala ini na bonzambe moko. Système ya d'église. C'est ça que est comme na souka puisque nous avons 2 jours. Il y a le jour du Seigneur et bana naissance à Jésus-Christ jusqu'à la Odyssée. Il y a le jour de l'éternel pour les gens qui sont éternité et c'est qu'on peut bana qui na nzambe. Et zo banane juste na mikolo to koti puisque le jour du Seigneur selon la grâce il y a qui na Jésus-Christ souka na ngweza na la Odyssée pour le bac après tout la Odyssée comme avec les pauvres nuits mais c'est qu'on mettre fin na histoire il y a la statue de Daniel. Moutaye ko mettre en fin ça pape François o ya qui ko visiter pe pays na biso et puis chose autre monarchie le raye azo ko otambola tête ya bela ki makolo l'écriture zo lo bakona na Daniel 2 verset 40 à 45 que bande ko bokanga ba chapitre bi dazo pesa ka bino bande ko bozo na la télévision et bize mission moko firma pédagogique to ko toye ko la makamambo kana biso à travers balo bande ko za na yango eza peut-être message pour nous apprécier maintenant c'est ambi bande ko bolanda ngai bozo la Bible na bino ou za la papier la bic na yo comme ça tant pesa ba chapitre yo zo
comment yango et après mission comme ça on voit au beka pour vérifier la Bible la Bible pour y ba malbazali koloba c'est-à-dire à soloté si réellement que mon que malbazali koloba et convaincre yo ba numéro c'est voilà ou bien la biso ba numéro voilà c'est vrai convaincre yo te aux ala besoin qu'il y ait beaucoup de temps et tout beau solo là y pas prof et tout quand la patronne numéro la biso bon voilà pour continuer. OK, nous allons continuer et puis en réalité biloko oyo nyonso tundenge nzamba la kaki ndenge zo ko salema to moni yango ke pays oyo changement ya bakomona selon ndenge nzamba la kaki kuna to moni accomplissement yé na pape Jean-Paul II pontife romain les rayé na 80 puis 85 alobi message na Mobutu zongisa pays na authenticité na ye Mobutu asali confusion kanisi l'authenticité c'est-à-dire valeur ancestral ou coutumier, à l'objet retour à l'authenticité. Va faire voir à l'objet à l'objet qui recourt. Mais en réalité, ça bongote pour Mobutu a changé qui déjà comme Yazaï, il y a Congo et comme Kizaï. Mais papa yebi ça qui est que zoni ça paye l'authenticité, c'est-à-dire zoni ça le loko ezali authentique. Pour ngandenge na ye awa. Mes prédécesseurs ont reçu un message de la part de Dieu. Que nazwa ba cadeau ba pesa ki na Jésus-Christ na mbotama na ye nazo isa na pays d'origine nde loke tina ki biso to découvrir que pays d'origine ya or ou ba pesa ki Jésus-Christ c'est que bimaki awa poto mona parmi ba matière wana eza na même écriture ya Genèse 2 o bana ba uti kotanga awa alors kuna Mobutu lokola se chargé déjà Congo maintenant authenticité na biso nde avila soki to zongi na Congo ya vila nde sika to mona même mentalité ya bato même changement ya pays na biso même la responsabilité mosusu ezosenga tokozwa ekoya awa batalisi biso mpe ndenge ya kotia sécurité na pays na biso tokodépendre lisusu na basécurité ya bapays puissant oyo bible ebengi bango les bêtes du monde te puisque nzambe atalisi biso lolenge ya kolamwisa milimo ya bato banzoto na bango te leur corps de chair ça sera ressuscité à la venue de Jésus-Christ nde nazwa kozwa pouvoir na ya 1000 ans mais awa tokolamusa milimo ezwa kovange ndenge nini babomaki bango atan et ya illégal illégitimement milimo wana nde kosécuriser bafrontière na biso ekobimisa mpe baétranger nyonso bazotia trouble na kati ya pays awa le tokolakisa président ya république garant ya nation manière ya kolamusa milimo wana puisque moto azwi privilège wana eza ye moto azongisaki pays na maboko ya nzambe kolongola malédiction Mobutu akotisaki na époque na ye ne ye kaka mpe moto akozwa opportunité wana ya kopesa prière na cérémonie ya kosala koyebisa nzambe ke bileko oyo lataki ekomi po Jean-Paul II alobaki kado oyo ekozonga oyo bapesaki na Mobutu il faut zonga na pays d'origine mais baprédécesseur naye badesidaki il faut babalkaniser pays wana il faut bachanger balongola bapeuple autochtones bapesa mibeko ya ndenge na ndenge tovivre mpe réalité ya balkanisation ya menace depuis l'indépendance jusqu'à présent population ezokufa kaka bazoboma. C'est pourquoi recherche ezali moke toke kodécouvrir kuna. Maintenant le pape a dit quoi? Bokondima que c'est vrai à mon retour bakobetanga masasi na kokufa te botanga yango na Apocalypse 13 verset 3. J'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort et sa blessure montait fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc puissance les autres diriger mon pays. Wana bilo ils ont convaincre que réellement c'est vrai. Et quand Jean-Paul II a silisi accueilli Benoît XVI à côté, un musicien congolais, Kofi Olomide, a eu comme il y a Benoît XVI, 13e apôtre. Maintenant, ça a fait aussi beaucoup de bruit. L'air va tourner à défendre. Comment on est outil dans le monde Kinawa? Monde encore, ainsi de suite. Et quelques jours plus tard, Yoka Papa a démissionné, avec raison de dire mariage homosexuel, ainsi de suite. Et le mot directement Pape François Aye. L'air Aye, avec Kokakotambolate. Vous faites ça qu'écriture dans Daniel 2, verset 40 à 45. Et puis tu comprends qu'effectivement tu commis dans ce cas. Et puis il y a juste dans le discours, il y a Pape François Lobi, que toutes les puissances qui gèrent le monde, qui ont mis leurs mains sur la RDC, enlèvent leurs mains. C'est ce qui prouve que tu as commis déjà la souka. C'est le temps où la RDC doit annoncer la repentance des justes. Oh Jésus-Christ, à l'heure qui je ne suis pas venu vous amener à la repentance des justes. Tant la vision à côté, c'est pourquoi et le gouvernement, et la vision à côté à Makamo, nous devons être unis. Et ça, ce système, il y a l'église. Les églises ont dispersé, babébisi Makamo est belé. L'église est comme au Kabola Batou, et comme au Sala,
tokotika la sous na kondima système avec église. C'est pourquoi les messages que nous lançons, il y a un nouveau système en Zamba za kokotisa. Et qu'il y a sur le système avec église, mais qu'il y a un système d'amour de tout le monde et de prêcher qu'une seule doctrine annoncée par la Bible. Les enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient un peu de parler, le professeur? Oui. Manifestez. Merci Nangaï, merci beaucoup Bandeko Bozon d'Abisso à travers Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Vous avez l'école Credo. C'est par ici que beaucoup de professeur Eto Imambo pour Keto Solola en rapport à la vision au hasard pour changer l'image de la République démocratique du Congo. Le bango que Congolais c'est tout à le droit il y a pour réfléchir pour l'émergence du Congo. Congolais c'est tout à le droit il y a pour le Kaboula mu ya Congo. Le bango à chaque fois que tout le bamalam pour le Congo, tout ça malam pour le Congo, et tout l'inga Congo. Le tant que tout le Kaboula mu Congo, mingi le on a baïké. Vous allez construire la institution en Mboka, vous allez faire misolo en Mboka. Au lieu de Luka à venir à Bano pour la lobby, mais nous avons préféré pour que nous vendaka na étranger pour que vous régniez la misolo à Congo. Mais l'histoire du Congo sur Taliango, je sais réellement que le Congo est tongama na ba Congolais. Congo est tongama na ba Congolais. Mais est-ce que bela ba Congolais parce que vraiment la moté mona ko pour tonga Congo? Quand on a une vision où le professeur Eto Yaza Koloba, et là réellement qu'on a ça commenté c'est Congo c'est que tongama ba Congolais. La vision ba Congolais c'est comme si ba valeur amboka oté. On dit bien que papa le baki que retour à l'authenticité. Azo babiro bagala ko pesa Jésus-Christ, ba ko zongi sango awa. Mais quand les étrangers vont comprendre des valeurs yamboka ou ba yona to comprendre yamoté. Est-ce que ça veut dire que sorcellerie entre les Congolais? Ça veut dire qu'il ndokité kati ya Congolais. Comment mon paya a outa kuna aye na lipapa, aye na kilote. Et après quelques temps, on a un commis patron comme riche. Tout le monde a un Indien, tout le monde a un Indien, un Pakistanais, un Libanais, un Mboka. Faut que tu aies un bayaka. On a un aéroport, on a un témoin. Bayebi. On a dit quelques Libanais, on a yebi à l'époque, quand on travaillait dans la sécurité, la sécurité. Mais tango sécurité. Tant que tu as le Liban, tu as la sécurité. Tu as coupé, il y a zolo. Pour ça, tu as passé. Il y a des millionnaires. Ils ont mis sur le caractère Congo. Ils ont Congo, les Congolais. Ils ont banqué. Peut-être que tu as l'origine de Bisso. Peut-être que tu as en commun accord avec les Zambé ou les Bisso Moko. Peut-être que tu as voir les Zambé, tu as les Zambé. Congo, c'est le Mboka, ils ont maladie, les Mboka, ils ont maladie, ils ont maladie. Alors que tu signes sur Amela pour que Abiki Sama. Mais qui c'est madame pour de Berkshire, c'est malheureusement, la maloba biso ba Congolais. Mingi ba déconsidérer maloba, le papa était ya zoloba. Mingi ba ko déconsidérer ya go. Et surtout que mingi, to côté de ba église, ya ba paya. Tozonga ba papa était mambo. Mais comment appeler le autre za ba église belé le ba pasteur ba teni mingi kata mboka na biso. Historien peut passer bien à Mboka Bisso. Pour un message que vous avez actuellement. Est-ce que quand on regarde un programme, autant ça va dans classe ou est-ce que moi matière moko à côté pour griffer bon mal de poser histoire Congo. Mituna na bango ba posaki. Pour nani ni pays na biso to yoka kaka que toza na ba richesse belé et belé pe ba kolo richesse biso moko to mozo mona ngote. To yebi pe yango te. Est-ce que ça solo te za lokuta? Donc, au bouleversé programme, il y a netté, j'espère. Na bouleversé programme, il y a netté, puisque Nazala, Natambola, à l'encontre de la volonté du gouvernement. Très bien. Donc, une question alors. Donc, quand on va passer pour combien de bénis à Katamboka, est-ce réellement on a convaincu qu'à travers le message Oyozalango, la tête à Congolais à Lango, que la possibilité à Congolais a changé la mentalité, à me rejoindre ma candidature. Ok. Merci beaucoup. Bako changer puisque l'Iloban Nzambe et les Kakate, Nzamba travaille un petit nombre de groupes. Même Jésus qui l'est Rayaki. Mon candidat qui était, à Botamaki Nandenge, mon coup, tu vas s'entendre. Même les garants de la nation, tu vas aller.
vision na ye ebele bayebi ete bayebi bituma zalaka nango te ebele bazokanisa ke azobundela peut-être bamanda ou quoi que ce soit, mais en réalité loboko wana asembolaka boye justice wana batanga na Bible vont comprendre ce que c'est la justice na bapesa ngai na bane ya mbotama na ye na mission na ye azoya kolongola brouillard sur les fleuves africains pour bateau africain ezwa bonne marche mission ya garant ya nation na biso lelo azoya kolongola brouillard na fleuve africain mpona Afrique bateau na ye etambola sikoyo ezonga na origine na ye mais néanmoins atosa oyo Bible ezotangisa biso et puis soki ya respecter yango et puis charge eza na ye po ye moto azongisaki paye na maboko nzambe abondeli le même ye pe moto nzambe apesi mission il faut atongela biso un bâtisseur qui commencera à prendre de l'eau chaude et du sel pour le service de baptême que tous les pays du monde viendront chercher la repentance de juste ici et tous a recommandé ya kozongisa agriculture dans sa juste valeur pour bato wana ebele bakotola pays na biso koleka oyo tozomona lelo mais cette fois-là bakoya avec justice déjà établie mais kosalema na constitution toza nango lelo te puisque tout la constitution toza nango ezomona que tous les Congolais est toujours célibataire tout Congolais aza ta na carte d'identité ezo identifier ye te alors là le bateau changer loko wana on le comprend toujours mal naza papier te ayebi na yenga te mais ce sont les réalités qui maudit et puis koya jusqu'au salema na époque na ye na moment yo tokomi na événement nyonso to tozo vivre na mokeo totangi sur arrivé ya Pape François sur changement ya kombo ya sur changement ya Benoît XVI ya démissionner sur makambo eza susu ebele plus oto yebisa sur tous les cérémonies oyo kosenga ye asala pour ressusciter les esprits de ceux qui doivent venir pour chasser tous les baparons bazo kotia confusion pour la Congolais se retrouver na pays na biso. Vision là oyo zalango ezali vision moko oziango ka mikolo oyo ou bien ezali vision moko ko dater depuis longtemps. Ça date depuis longtemps, depuis mbotama na ndenge naza kokola. Et puis ba yo ko pesanga connaissance à comprendre dango exact vers les années 2006. Na vision ya grand poisson électrique balobi okoboma mbisi chando pona yo na mai okoboma mbisi mo munene koleisa mokili mobimba mais okokata mbisi wana na 3 parties okokausa ba partie mibale po ekemena dans le reste des pays étrangers mais première partie ozola mango sur place et ozozela jusqu'à ce que muto tozoyebisa azolamba mbisi wana pona koleisa bato et maintenant le muto balobaki nde garant tozana e garant ya nation tozana e lelo. Depuis 2006, nazalaki une idée que qui serait ce monsieur. Bapesa ngai komote mais bapesa ngai ekolo. Et juste quand c'est arrivé, nde bapesa ngai okomona koya ya Pape François, mission ya Pape François zanini pona koya koyebisa biso que statut a donné le premier na suka, étape nango suka nde yango. Et c'est ça. Maintenant, seule mission ya makasi pour la religion, baptistère qui va prendre de l'eau chaude pour le service ya baptême bakotia wana te mois ceux qui va annoncer baptême wana na mois wana tous les restes du pays tous les gens ils viendront bazui bazongi c'est là qui va éviter le système de la pèlerinage voilà baye aye azui libati ici kozonga azozonga kuna azozongisa justice oyo ezali perverti epai na bango akosembola yango bakoya kozwa babénédiction wana awa voilà. Télévision a des problèmes à Ngonga, vous comprenez qu'il y a le Bézali et Belé, mais il y a des choses difficiles, c'est ça qui voilà. Parce que tant que ça vision depuis 2006, c'est que Amoni et Belé signé à l'Oba. Mais quand ils ont permettre de sauter, ils risquent la caméra. Voilà. À travers Monda et le magazine d'actualité, on va poser un mot qui nous met là derrière nous. Message que vous lancez dans 1 minute. Pour ça la résumé au dans 1 minute pour que vous ayez sur l'état à comprendre ma chose mais ça tout ça nango yango yo pays na biso faut changer comme to longwana comme ya Congo comme on est côté biso ba confusion ma casse à partir ba changer qui lettre C comme lettre K comme lettre C c'est pourquoi tu allez dominer dans tous les restes du pays moi to pesa so sagesse na biso exact to za na ba savant na biso baza ko boma na bayeba na kate moi ba sala quelque chose de bon exact ngonga na bango ya kosala bongo esape
ndenge nzambe apesaki bango volonté permissive esi ekoki oyo komi temps bakongole babimisa basavant na bango babimisa mayele na bango babimisa oyo nzambe aboma na se ya bamabele na biso jusque la chose grave toza na barivière oyo ezali ti lelo inexploité baexploité eloko te bref toza na bamai balaka banini atako bateau de pêche moko kuna te mais bazoyiba kaka nzambe ayebaki pourquoi agarde biloko wana alors message yango oyo po tokota bien bachange komo ya pays to bana libatisi wana système ya baeglise ya ndenge na ndenge tout il faut elongwa na pays na biso tobengana bango na makasi po ecréer mouvement mosusu te kaka le tozobana libatisi oyo soki baconstruit biso batisere wana makambo wana tout tokozwa référence oyo tous les restes de pays baprophétie oyo ebima na France baprophétie oyo ebimi na Amérique baprophétie oyo ebimi na tous les restes du pays pour l'Amérique je prendrai le prophète William Marion Branham naza na baprophétie na ye ebele alobaki mpo na pays na biso epuis mpo na Amérique epuis mpo na ngonga oyo tozali kovivre na mpo ngonga eza moke télévision na kopesa baréférence na bao batangaka message ya Branham naza mpe na babrochure bamikanda ya batémoin de Jéhovah moi je lis de tous naza na exception ya motu te nzambe inspiraka ngai tala eloko oyo tala eloko oyo tala eloko oyo c'est de cette façon là j'ai aussi oyo ya batémoin balobaki mutuna yango oyo chez le témoin bazobimisa so statut ya Daniel te babimisela biso yango baboma yango na raisonner po tokomi juste na temps ya statut wana ekomi na suka futa ozwa enseignement wana bazobimisa yango su te pourquoi na batémoin de Jéhovah c'est ça que je pose cette question na batémoin de Jéhovah liso nazobakisa mutuna namoni baécriture ebele na bible bolongola ba Matthieu 17:21 baécriture ebele moye na ntango eza te na raison nini boye kochange bible nazokritike bino te me natuni kaka po eza parmi bilembo balakisaki ngai ke okomona namoni mpe yango. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'édition de na Papa Etoyi Mambou en rapport à l'Italie, Koluka Mbongwana, la République démocratique du Congo, a dit que Congo, République démocratique du Congo, pour la Bango, selon Visa Zaki, vous allez mériter en côté. Il faudrait au moins que la Congo ya Avila, la lettre H. Oui. Et deuxièmement, on va retenir en Bongo. Ok. La Congo ya Avila, la lettre H, à se référer avec l'écriture biblique, après la référence et bien la Bible. Vous l'avez dit en haut. Et deuxièmement, il faut appuyer, il faut au moins que la changement de la constitution. C'est un message que vous avez apprécié. Donc, changement de la constitution, il faut changer comme un mot quand il y a lettre Avila, il faut changer Avila avec lettre H et Banda. Il faut changer emblème à drapeau. Donc, on la rouge, voilà. Et troisièmement, quatrièmement, on va créer baptisseur Moko. Eux, on va baptiser, baptisseur, on va baptiser, baptisé on a fait ya maya moto donc il me demande de baptême pour que justice est primée dans mieux surtout. Les élèves, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que le professeur vient de nous dire? Oui. Si vous êtes d'accord, veuillez le manifester dans l'acclamation. Bon, je crois que nous sommes arrivés au terme. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour ce qui est la télévision. Vous avez des problèmes à air. Okay. Mais on aura encore d'autres rendez-vous avec vous pour continuer encore comme nous sommes à l'Bible, aux amis, à votre dernier mot pour que tu conclues la Bible. Donc, tout le loko ya suka na bana. Moïse abatisaki batundeni. Moïse abatisaki batundeni. Na mere? Na mere. Bango nyonso bakota na main nzela moko. Jésus-Christ lera yena Jean. Bakoma kobatisa mutu moko na biso pe sikoyo tozo changer ekozala so ba mai ya ndenge wana te tokome na mai ya moto. Bolandi yango, c'est-à-dire à chaque dispensation nzamba za na lolenga salaka makambo na ye. Soki bano bazo koma na mesure ya comprendre biloko wana ya komona réalité ya makambo, c'est pourquoi ezali eloko ba grand homme religieux ba yekola yango. Est-ce que tokotika na même situation depuis ba pays, depuis ba sali nyonso mbonga na nino nzambe alakisi bango mpona pays na biso RDC. Promesse ya biso ezali nini? Oh, ba promesse na biso etoni na Bible wana. Matthieu 21 verset 43. Romains 10 verset 19 à 20 jusqu'à 21. Ephésiens 4 verset 22 à 24. Ils ont le vanille. Biloko wana toujours justice. Il faut justice et botama. Il faut battre botama. Et puis, il y a un moment pourquoi Moutouali a kasoka zanzala.
to comme juste na besoin to comme juste na nzala ya justice écriture ça na Matthieu 5 verset 6 virgule verset 10 et le Bible ceux qui auront faim et soif de la justice ils seront rassasiés ceux qui seront persécutés à cause de la justice le royaume des cieux c'est à eux tant ya koyekola makamana tu yango balonga na ba distraction ya l'église bato bakotikala na l'église ils n'ont pas encore reçu la foi c'est croire à quelque chose que vous n'avez pas vu mais que Dieu vous avait promis c'est l'expérience de ceux qui ont eu la foi à l'époque de Moïse à l'époque d'Abraham à l'époque de Jésus-Christ qui attendait mais puis c'est la vie éternelle nous sommes déjà dans les âges éternels qui commencent puisque le messager avant que ces âges commencent ces messagers-là devraient venir. Assez Aya, à Koufapé, à Kena, mais nos générations Mobimeleka. Nous sommes là. C'est pourquoi étudier ces choses réellement. À confondre, mon souci, le système des églises est pour détruire l'humanité. Le système des églises, amen. Voilà. Makambolengi, Tamouké, vous avez un Sima. Aussi, c'est l'édition Moukalelo, vous continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monde École officielle. Et il faut contredire prof Etoyi en rapport à message Oyo, de le numéro 1. Si vous avez besoin de confirmer le message Oyo, ou bien approfondir connaissance encore beaucoup plus dans mon pied autonomie de la télévision, de le numéro 1 pour beaucoup d'anaïs. La autorité en beau capé, tout petit caramaloba et les canadiens de quoi mon PPT. Vous avez opportunité à saisir même à mboka. Quand vous avez mboka aussi temps pour s'exprimer pour cette télévision, c'est que c'est dit Kambo et côté quatre montées manaye, c'est et bima pour que Eluka bonheur ya Congo. Fallait que ça me mon PPT. Vous avez aujourd'hui que vous allez décider à quelque part. Donnez le message na ndinga tu ba awa. Kanga yango, vous capez obenga go sur la naye. Quand vous suivez vous sonner pendant 3 heures du temps. Vous allez sonner cap 1 heure du temps. Quand vous sonnez pendant même 10 jours, on comprend les belles attaques, il y a peut-être changer, l'image de Congo peut changer, bon, il y a des milliers de Congolais basés à la carte de Mboka, à travers un message où il est venu. Batou 11 ans, salaire à la Mokili, à l'occasion de Moutoumouaz à la costaud, à l'occasion de Moutoumouaz à l'Iboumouné, à l'occasion de Moutoumouaz à la très intelligent, Zambé a salé la Kamotu, Oya Lingi, Pelangonga, Oye à Lingi. Pour la apparence à Moutouté, parce que Zambé a besoin de l'apparence d'Ayoté. Zambé a besoin de eux à chaque carte, il a eu l'Angonga, Oya Lingi a salé la Yango. Nga Landewa, dans un Maïkaka, Moutou a l'épici information. Ah, bah, Singi Moutouté, ah, bah, Tengi Moutouté, ah, la salle émission politique, mais ah, la salle émission pour recadrer, pour redresser comment ils ont l'authenticité na yango. Pour finir églisité, pour finir églisité, pour finir politicité, mais tu zongi ici bomo ya Congo. Vous avez la considération. Merci à Benjamin Kilunga, merci à la professeur Etoyi Bambou, merci à l'élève au Boyamba qui sont ici Koyo. À la de la présentation, on se retrouve prochainement à l'édition Moussi Association Koyo. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Applaudissez. Merci beaucoup pour l'élément qui toko. Otosaki na mwana mboka Etoyi Mambo. Apesi vision nae, apesi makanisi nae selon vision oyo Nzambe alakisa ki parce que muna mutu tanga zwaka ndoto nae to azwaka vision nae pa Nzambe azalaka ka ye moko. Pe esengaka a manifester aloba yango so ngonga yango ekoki ye pe alobi aye. Yo pe ndeko la libiso oza libre ya ko le kala plateau la biso pour que to yamba yo oyebisa biso soki ozali convaincu ou pas. Voilà. Deuxième partie de notre émission, on va rapidement sikoyo na commune ya Kimbaseke. Commune ya Kimbaseke, commune wana en tout cas, mingi toyebi ki la kata commune wana ba makambo eza ko leka ya ebele ya ndenge na ndenge et surtout que commune wana ezali commune moko munene awa la kata ya ville province ya Kinshasa. Premier citoyen commune wana ezali bongo mwana mboka Jean Singanga. On ezali ko bunda au four et au moulin pour que a éradiquer ba acte incivique au sein de la commune aye. Mokolo ya vendredi audience publique et salami à la maison communale ya Kimbaseke et pas wapi. Ba magistrat, bazalaki wala po na ko condamné topé pour la ko acquitter ba innocent. Mais son tali bilonga ba lango innocent za quitté. Ba nyonso bazali bana o bazali ko semer ba trouble la commune ya Kimbaseke. Ba condamné ki bango. Mais beaucoup de Kimbaseke moi mboka Jean Singanga na qualité na ya papa
aza toujours continuer à tirer ma tête comme parents mais ba kopesa bana ba conseil pour que ba koya na filet ya l'état té toi dans élément au signé Wilfried Samba et on revient après si c'est pas pour que tu boucler complètement édition oyo na élément ya sport Mone Congo boye bake likambo ya banditisme urbain topé ya kuluna awa na ville province ya Kinshasa eza kaka kosilisa bato mayele mais esengeli boye bake l'état congolais pe na ngambo na ye aza kaka komultiplier ba effort po na kokangaka bana oyo pe kotinda bango na bisika bikauka po bakende kolia vungule avec impact na idéologie botala neti awa ezalaki nde audience publique oyo parke ya njili ayaki kosalisa na maison communale ya Kimbaseke po na kokondane bana oyo baboya koyoka toli bana oyo baza kozangisa kimia na population ya Félix Tshisekedi Tshilombo bino moko boyoka ndenge mbonda eza kobetama awa Toma nasi na mauto okuta nzai na ndao bana moko mabe bapotala banzoto batatuage pe bilongi ebubuka bango donc soki kaka okutani na bango yo moko yeba ndenge okolimwa po bakoma na bakombo ya sans pardon mais esengeli boyeba ke les premiers citoyens ya commune ya Kimbaseke mwana mboka Jansi Nganga oyo aza kotravaye na vision ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza kolala te butu na moi elongo na baservice na sécurité bazali kaka se kokontinue kokanga bana oyo pour que population ya Kimbaseke bazwa kimia pe na esengo na suka ya masolo bino moko boyoka ndenge nini abetisaki mbonda atie ngai esika oyo nali komina Kimbaseke apesi ngai confiance commune oyo une chance oyo nano ezwa te nde tolobi grâce particulière parce que ngai naza mwana mpo nabotami awa na Kimbaseke mpe nakoli awa naza na intérêt ya kosala na amour d'abord amour ya patrie na amour ya population na ngai oyo baza bafrère na ngai ezali lokola ndenge tozala kosepela lelo oyo mboka ya RDC vu chance et grâce particulière kozwa président oyo azali mwana ya mboka abotami ya kolia oyo tobengaka ye Faci Beto abanzi bozwa komona manifestation ya amour ndenge tozali kosentir kopalpe yango eza lokola ville province ya Kinshasa ezwi chance ya kozwa mwana oyo azali kino abotami nde nalobaka mpona Kimbasekwa ana chance ya kozwa bourgmestre na bango ya bango abotami mpe kozwa gouverneur oyo ya bango mwana Kinshasa mpe kozwa président de la république oyo mwana ya Congo donc elingi koloba nini bilembo nyonso ozali boza komona bandeko Bakimbasekwa oza komona na Kimbaseke eza mpenza na ntina mpo eza charge na ngai naza na devoir ya kosécuriser population na ngai abanzi boyebi malamu commune oyo ezali commune ezali na population koleka bacommune oyo babengi yango na lopoto la commune la plus peuplée et puis en termes sécuritaires nous sommes une commune criminogène commune oyo kitokoli boye lokola aza mpe mona esika bato baka mingi makambo mpe ezaka mingi esika biso toali lokola toya commune la plus peuplée bacriminalité baacte ya criminalité esaka makambo ya mingi mpe na banzi fléau oyo moni bapaya bayaki awa kobotola pouvoir na bana mboka batikela biso héritage ezalaki ya kuluna oyo eza héritage biso tokutani na yango mpona commune na ngai eza na population telema ebele nde omoni baacte oyo bande kosemanifeste to na commune na ngai na avènement na ngai ya koya na ngai ndenge na bandi kosala bachangement vous constaterez avec moi bomoni maison communale ndenge échanger makambo mike nde falaki natala sécurisation ya population na ngai mpona kosécuriser population ya Kimbaseke ezali na bastratégie autour ya baréalité boye po kosala mpona réussite ezala mais yo baboti yo na mokili
yebaka yango oza na ntina apaka baboti yo soki oyo bozalaki na ntina te kaka ntango baboti yo balingi bafina yo oke baboti yo batiki yo bakolisi yo nsambe na okoma mokili atiki yo na souffle elingi oloba eza significatif elingi oloba oza na ntina na mokili bapaka batiki yo nde banéglige oyo te babateli yo balesi yo mwa lipa bamelisi yo mwa miliki okomi moto po oyeba mpe ke ozali moto na kati ya société okoservir société okoservir d'abord famille okoservir mboka donc yo moni koza no na ntina te osala no n'importe quoi po oyo nyonso koyela yo yela yo mais tu te trompes détrompez-vous mes jeunes frères détrompez-vous bana na biso parce qu'il s'agit bien na bana na biso nde bazali koopérer parmi bana wana komona jamais komona bato ba 40 bazali wana ezaka bana baza na ba 17 18 19 20 25 tina ba 30 bozali bana bilenge oyo mboka eza na posa na bino avenir eza mpona bino bilenge avenir ya mboka lobi baparent bango bakolinga bakofanda banani bakozwa relève. Ah oui, bondimela ngai ke justice congolaise a condamné bango mpe mbala moko bakela bango na prison ya makala po kuna nde ete ya bango bakoma bato biso mpe mbonda ya ekolo tokosenga na baboti boyeba kobenda bana na bino matoi pour ke bakwea na filet ya la police te et surtout ke bango nde bazali ba oyo bakozwa relève mpona koluka kongo alobi ezala meilleur yango biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda kotambola na vision chère le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo yango ezali cheval de bataille ya le premier citoyen comme là qui mbaseke mwana mboka Jean Singanga bravo la musaki to ozali kosala continuez comme ça to bien commune ozali munene makasi mais continuez toujours avec ma service na la sécurité pour que phénomène wana ya kuluna topé ba banditisme wana esila pour que bana kimbaseke bazwa esengo. Voilà. Donc ici qu'on a sport boye ba que total c'est abino la fois passée comment est-ce que match moi il fallait bêta ma match moi makasi na niveau ya terrain docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba topé ex waya kuna na commune la liberté beaucoup plus na Kingabwa boye ba que match wana e bêta maki entre base Kingabwa na bandeko ya Likwanza match mo zalaki ya ngwa ku kaka ndenge bandeko base Kingabwa bakana ki babaki en tout cas faut pas gagner gagner bandeko ya Likwanza puisque na aller Likwanza gagner bango 2-1 bango pe ezaki occasion pour la bango ya koluka ko frapper ya ko tambwisa mbuma ya ko beta bandeko Likwanza na score toujours ya 2-1 peu c'est ça qui troisième mi-temps la bango na ko dia la ko mela élément signé Benjamin Kilunga. C'est parti la régie. Nekolanga Congo kaka ndenge toyebisaki bino ke match amical oyo ekobetama mokolo ya dimanche le 5 octobre 2025 na terrain Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex Waya kuna la commune ya Limete na Kingabwa entre base de Kingabwa na FC Likwanza bondi melangai ke match yango ebetamaki kitoko avec impact na idéologie botala bino moko ndenge bajogo ya base Kingabwa baza kotambwisa mbuma neti kaka bakanaki bandeko ya Likwanza po baboma bango et surtout que na ale Likwanza alongaki base Kingabwa na score ya 2-1 mais tout oyo base Kingabwa alobi jamais Likwanza akoki kolonga biso basakani na Likwanza na niveau moko oyo Likwanza azwaki ata souffleté ya kotambwisa Jacques Kitoko ya koyeba ezake premier mi-temps basukaki na score ya 1 but partout. Et bongo deuxième mi-temps ezalaki nde Kalai Ngangu Kalai technique po base Kingabwa aye kolalisa Likwanza makale kale na score ya 2-1. Nesuka masolo bino moko boyo kaneng ni mbonda ebetamaki. Président Blaise Bondo yemoko azwi engagement ya kocoacher équipe comme coach comme président de l'équipe na pesi merci na ba joueur na équipe to beto lelo to beto makina barungu na wana banga so ezake équipe barungu parce que le président a changé équipe équipe de l'autre changer équipe verso té. D'accord, merci beaucoup na votre plan de journaliste, merci beaucoup de joueur nyonso, merci de comité. Comité malade ndé mom ni ba
kawa merci na bakomite oyo encore na pesi bino merci mingi ese boneki makasi c'est match aller tobetaki base Kingabwa contre familier club kwanza baganyaki biso na 2-1 lokola bamona ke bango baza suka po biso na ville ya Kinshasa mutualité le kwanza eza parmi ba meilleure mutualité oyo ke po gagner bango ezalaka vraiment difficile mais lelo tolakisi bango ke base de Kingabwa toza pena mibali donc mibali na moko bapesaki biso pe tozongiseli bango esali kitoko et bongo troisième mi-temps bakendaki kosisa yango quelque part kolia pe komela nyonso ezalaki au rendez-vous. Base Kingabwa équipe ya makasi bazakaka kobongama po na kozela ba prochain adversaire ya boye en tout cas biso bonda ekolo to fuli bango kaka mokako soit pe to beti kaka bonda. Voilà, merci élément qui toque wala boti kolanda élément si Benjamin Kilunga la trompé ça ba bravo et pas le président Blaise ya base Kingabwa oyo ye mwasi zaki ofu et omula pour la coacher base Kingabwa ba beta bande ko ya kwanza na score ya 2-1 et trop beau ça la encore les grands coordonnateurs Jacob Mwamazete Ambila papa ya bane bela en tout cas mokako soit continue toujours bon to ebike à qui les prochains to ebité. Voilà. Merci. Na élément on est au boucler complètement édité sur Moukalelo boti ko na comment est-ce que moi mboka eto imambo après visionnaire pour la République démocratique du Congo au sécurité changer Congo na Congo ya Avila bolandi pe comment est-ce que le premier citoyen commune à Kimbase que moi mboka Jean Singanga et le on a service ya sécurité pe la service de justice on a de justice comment est-ce que boti ko sanctionner bande ko la biso ba mesa ko sala misala ya kuluna e bolanda na suka élément oyo ya FC Likwanza bautako pour la face ya base Kingabwa na score ya 2-1. Merci na écrit Mateta, merci à Wilfried Samba, merci à élément à Benjamin Kilunga, à lundi à la présentation. Continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde à l'école officielle P. Bobé n'a pas activité pour que tout ça la reportage purement professionnel. On se retrouve prochainement édition de Sikasso Kolos Azongité. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Allez, dewa kaka, mwana mama. Allez, dewa kaka, mwana mama.